papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Coucou, bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Sobamisana Kolanda, Irene Masiandoki TV, Nengena Ebisaka Bino, oh maman Bino la Kabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bavoué Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Nengena Lobaka, Nzambalola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo ya maman Irene Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi, Yango to Ebisaka Bandeko Nyons, Bazolanda Biso partout dans le monde, bah oh nan nous s'abonner na site OT Irene Masiandoki TV s'abonner kobo sanate tia musapina notification pour ataka masolo ya mama Irene Masiandoki te awa tobetaka masolo ya solo ya aubergine ezalakate. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité na confiance c'est beau pesaka mama Irene Masiandoki salaka bien makasi parce que nazomi monisa te mais nazotiaka ka photo nanga bozota la nzambalola apambola bino bo patiente balobimbula sika bonane kalate mama Irene azo monana. Voilà, merci beaucoup na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka na couple mibla vendenda kuna verchache ya kusamba ezate wana na rappelaka kaka ba diaspora partout bozali olingo kende ko passer ba vacances na kitoko na Congo Kinshasa ozoluka appartement loué ko hésiter te benga biso ozo numéro ya Betty la patronne olala na ndako ya propre ya bien na GB tango zo kende tuna pe Betty la patronne pour na transport azape na bakar ya danger pour na ko louer to kenda rabongo to pesi ba bisou na metal la brésilienne na kati ya Birmingham balobi ya na biso Jansi Bolanga couple tokos mama mokonzi meta la brésilienne tozo kende bongo na porte-parole na biso mama Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese pourquoi pas balobi moko mama sociale bibi chez moi Nzambi Euno en direct des 001 BBC bibi chez moi Nzambi. Merci na Naomi Mwenge privé balobi privé Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ya kusamba ezate bana Londres topesi merci na noko ya bana balobi bienvenue Masiandoki prêtre bienvenue Masiandoki cardinal biva wana noko bana nanga tokendaka bongo batnos bandaka biso partout to bosante ko pesa merci
na moto na nzambe balobi Jean-Paul Mayata de la foi déjà de retour na kati ya Kinshasa nzamba pambola mosali na ye tozokende bongo bato nyonso bandaka biso partout mama Irene ayelaka bino masola solo awa yo aubergine ezalaka te yango nayebisaka bato bazosoutenir biso bao balandaka biso topesaka bavaler ebele na mwasi kitoko pe tai yabe ya Zakari Tulumba mami la plus belle balobi oyo avie nanga Zakari respect na yabe ya Zakari parce que talaka yabe ya vandelaka pena kotala masolo c'est que vraiment faut tozala pena na mwa balogique pa babito oke bongo bamure na bamurese lisolo nazobetela bino eza lisolo moko ya pasi pe ya mawa tozolobela bana poto bana bakoli na poto bana babotami na poto bakomi bamurese ya batonto congolais oyo ya Kinshasa bana bakomi koke kolinga mibali na Kinshasa yango toyi kozwa na bamama oyo bamemaka bana na vacances na Congo Kinshasa bozalaka pe na mwa mayele pourquoi tokobeta sete pa ya bamama bamemaka bana na Kinshasa vacances parce que kokende vacances na Congo Kinshasa bandeko eza mabete biso tosolaka na Irene Masiando ki tosolaka biso tobambela bato masote tokosela bato masote yaka pe pona ba n'importe quoi te babi mona mwasi mo boye ba valeur ebele bato bapesa ke mais façon de parler celle candidate bambi pour trop de rando trop de polémique trop de bouzobéré zo sala vraiment propreté biso yaka pe na masola solo des fois te apeno bergine il karaté bete linde zo boma bango ba bana jiba bébé mikolo to bete li pro max bete li pro max oh maman bino toke bongo sono bete bino eza lisolo ya bana poto tosola pe na bamama mingi bakoma kobima bana na vacances na Congo eza sous vacances pendant que se pesa bana te et comme lokola concurrence donc moi so akena bana vacances na Congo azomona ndia leki moninga na mbongo pona na mema bana vacances te loko wana na communauté ekamwisanga omona mutaza na poto abengisi mama na poto akomi orgeza omona lokola abengisi mama na poto ondia leki baningo babengisa mama na mbongo donc biloko wana bakongole basala yango trop na yebite zaka buzo batoki maile toki imbécile omona muta akenda Afrique trop azoseka muta akenda Afrique tamona lokola ndenge akenda Congo mingi bongo aleki muto akenda te na mbongo bo se trompaka mutu musa akenda to mona tinda kutama na famille atonga babongisa mutu musa akenda to mona somanda ka danger na poto car a danger vivra bien parce que pensera en Afrique te to ya poto bisons na mutu na to bulaka te qu'un jour tozonga to keva en Afrique muta na ndenge a révéler ka vie na ezala to kende bongo voilà liso to zobeta pona ba mamba comment vraiment ba vantar makasi omona mama yo ki moninga kenda ki na bana vacances ye passa l'effort à forcer ani wana ye pekara ki na bana poka kasala ba photo boka na stati aboka na Facebook ba mona ka ki pe na bana ba voyager ki liso to beta za makambo zo leka na kati ya Allemagne mama moka benga za vraiment na passe na mutema abi mama Irene naza na choc beta lisolo pona kopesa bana conseil na zo lisolo mama wana mais tant que nga moko pe mama na lande lisolo ngo vraiment na mozindo na kopesa pe na ba mama comme baba na Afrique do baza na programme te mais lokwa muninga kaka kenda kina bana dazo mona ko ba leki ye pe ka fa kende ba mona ye paza na mbongo mama apesi solo be kenda ki Kongo na ba akenda ka Kongo na bana na ita mwana na ye boso ko kisaka 20 ans parce que mwana ngo de la zo sala 26 ans otozolobela tanga kokisaka 20 ans muninga moko baza ye moko mutayebisinga yango na pesi conseil na bamu bazaka bo mama azwanga mabete za juste ndenga pesenga swabi muninga mo bakendaki na ye bavandaka na kendaki na bana nyonso Congo muninga mama lokwa neti aleki bato okaleki bato te yo kana ba raison ba mama abi anela ndaki nga pe na bongisa ki vacances na kendaki na bana 4 na Kinshasa tozindaka kovanda tozovanda na bana problème ezalaki te beau-frère nanga aza na voiture aza pe na chauffeur lokola beau-frère nanga asalaka na ville abande kotinda biso to ba course chauffeur ne a aidé biso chauffeur to bande ko benga ye oncle abande ko ya wana mama irani ko ya chauffeur ayaka to pasaki ba voyage na biso vacances ka ki bien na bana tozongi parce que mwana nanga mwasa ko kisaki 20 ans na Kinshasa tokendaki na ville na restaurant na sepesi mwana poto tokendaki à Congo 6 jours après mwana osalanga 20 ans na Congo mama Irene tant tozongaki eumela kite mwana lokola salaka ba house building na awa ba formation ne ba futaka mbongo mwana
abimaki na ndako ntango tozongaki mwana kome motema moto mwana achangeaki mwana na abotama na poto mbala liboso akende Kinshasa lingala kuta ezalaka ya mwa etengama mingi allemand na monoko mais retourne ntango te Kinshasa azongaki alobi alingi abima na ndako mama okobima na ndako mpo na papa ne atie motema mwana komaki mal à l'aise ti ayekozwa ndako na ye abimi kobima mwana abimaki na ndako asali kaka 4 mois na ndako na ye mwana ake vacances na Congo bana nzambe bolanda ake ye moko nzoka chauffeur ya papa leki na ye so mpe papa kulutu na ye wana akoma na likango ya mwana bandeko bolanda lisolo très bien biso osalaka proverbe 19-20 topesaka baconseil na Irene Masiandoki TV po esunga yo nanga na suite ya vie yango nalobi ebeteli Pro Max awa ebeteli eza Pro Max toke bongo mama Irene mwana ke Congo ntango mwana ke Congo mama Irene alaki meme pa biso toyoki après 2 jours ke mwana aza na Congo mwana azalaki na 20 ans esali biso bien te tobengi mwana aye vacances aye kotala barelation na ye oyo asalaki pendant voyage toyaki na bango mama Irene nzoka mwana akoma likango ya chauffeur wana bolanda lisolo très très bien mwana langwe chauffeur bolingo fu akenda azwa flat bavanda na chauffeur mwana botemi na poto mama mutemaki na Congo vacances car na ndenge ezalaki moninga ke na bana nga pe na kende ça fait mal yango na 2023 to mekata o changer comportement kulinga kwa envier ba concurrence moko eza trop primaire trop banal kitoko te tala ba conséquences mwana zayi no mirte zayi no moment ya mwana kende vacances na Congo te kamle zana tana mwana kutena tonto congolais bebika ba tonto congolais bazara soka kutena mwana poto azanga microbe akosasa ye Pro Max tonto congolais asasa mwana sale babolingwa haut niveau mwana kraka encore loka comme ça loka ba droguer na comprendre te muto yoka sous conseil ba parents ta comme tabeli mutu mwana langwe mobali makasi mobali pala kisi mwana love mwana kuzonga na poto ndeka sa ba hospital donné bondo ba formation na mwana comme connexion ke luka pena musala ne mususu a temps plein pa beng sambal ne na poto mwana kraka tonto Congo bebika ba tonto Congo soka lingi mutu tonto Congo soka lingi soka meleki mwana soki kitamata soki mubongolo soki ankoro soki nini mwana poto a pété mutu pété donc mwana ko ba droguer aza na posa conseil mutu te encore na moment ni ko mara tikanga na osa vie na nga mwana ba tike a osa la vie na ye ba tiki mwana ba parents bazolela mwana zoyo kati kande to ba roboti mwana boti mutema te n'importe quoi to botaka bana na mitema netangi kola et desidara nango na ndenge nango mwana krake mobali mama Irene mwana ndenga afanda bonga banda musala nzoka koma osaba démarche abengisa mobali wana asali tout mama Irene bébé na mobali na âge à 20 ans mama Irene to mwana lelo aza na 26 ans mwana otu kobengisa mobali kaka année o na 2023 na 2022 plutôt abengisi tonto wana auti Congo aye na kati ya Allemagne pare tonto wana ki Italie Allemagne ba parents ba yebi kute ke mwana abengisa mobali ba ye koyeba ngonde ya mama bo pesa bana poto conseil mato elekaka mutu te mama ka tonto kazo bana chauffeur wana na benga bato ya Kinshasa papa leki na lobela chauffeur na balongolo mwa bana musala mwana lobi manfuye kaka na tonto mama Irene mwana langwe so mwana balo atilaki mwana nini soka lesaki ye nini bana poto bazama ile to balesaki peloti kaba tonto kongola travailler kaka boulot kamba mo ekomi Pro Max mwana pa kufine kaka donc mwana langwa ki mwana mbali wa mama Irene mwana zoka conseil to perda ki mwana zo banga biso te mwana osala o motema na elingi mama Irene ya kusala ke mwa mbali wana para komela ki na Italie akotaki Allemagne eloko sali passe mama Irene pesa bana poto conseil mwana biso abengisa mbali na poto mbali sali kaka 6 semaines na kati ndako na ye mwa mbali wana kimi Allemagne aki France mama Irene mwana za na choc atiki mwana na banyongo mwana to mamba voyage comme pena mbali sala 4 mois para futa ndako te babimisi mwana ndako mwana zongi pa na biso mama Irene na pasi na mawa
mwana BBC ba classe ando sa ba house building ne moko ya bien kati house building akeluka ba formation disons akati formation akeluka pena musala temple normal lokola ya bato bazaki out Afrique azoluka mbongo mwana pena kobi na vienne ndima te mwana botama na poto mwana zako balinga letenga mwana komi ko bana lingala mama yake mwana mbalo na komi poto akimi mwana seka 3 semaines na ndako mwana azana ba ndekone na France azana ba makango ne par-ci par-là mwana mbalo déjà tsaki na mutu ifo mwa sabengisi na poto azai ko luka zo ki basi na ba France ba partout na ba Belgique oya Allemagne nde mwana nga esimbi ya bengisi na micho mwana mbalo akimi pona nya lobi mwana aleki munene mingi mama yake mwana za mwana botami na poto azaba no bazara nzoto minene azama mwindu mama yake mobala komi kosala mwana ba critique abi mwana aleki munene mingi aleki mwindu abandi ko finga mwana mama yake mwana na mawa na minute mwana zongeli biso na kati ya ndako mama yake lokolo betaka masolo opesa conseil pesa bana poto conseil mama yake lokona na remarqué bana poto bayoka te c'est vrai bana poto bayoka te bana poto baza teti mama Irene pesa bana poto conseil bana poto balingi ba camarades mingi c'est pas bien nalobaki eloko mingi omona mwana za na ndako ndeko nazo sengi eloko aboyi kopesa ye mapesi camarade mama Irene mwana nga komaki plus mingi na ba camarade aboyaki ngai mama na ye aboyaki papa ne aboyaki famille mwana okende Kongo alingi baleki na nga bamona ye te mwana ke epa ya mobali mwana la mama Irene yote mwana mbala asalaki mwana nini ti akomi poto akimi mwana komba mwana mbala ngo ezali Jérémie na miniti akenda France yango mama le babeta lisolo ba yebisa mwana mobali oyo Jérémie esika zala bakenzamba lola aofuta ye mwana ana lingaki mingi atiki mwana passe na motema mwana tension ezokita mekani mwana kufa bolingo mwana lela Jérémie mama ne te mwana balo asalaka mwana ngai nini mais mwana mbalo ana yebi bien za ki chauffeur ya beau-frère na ngana Kinshasa mais na poto ayeli bala quand même mwana sali be fort abengi sila fala vanda tana mwana mais akimi akenda France na minute bandeko nyonso bayebi ndeko mobali kombo Jérémie Manzambi azana France ndeko Jérémie Manzambi ba pesinga kombo na ona cité yango ozali mwana ya bandal okima mwana mutabengisi mwana mukena poto okenda France bandeko no bayebi oke Allemagne elala oke na France po France nde elamuka papa mwana abengisi aza mwana mukie bien ka bandeko ka ba parenté mais bolingo ezalaka bongo bolingo comme semble quoi ba drogué osala ki mwana nini yo moko yebi po mwana lango abungu ti mwana bandeko ya Kinshasa vacances ndeko Jérémie mwana ki munena mwana te omona ki mwindo mwana te tango komi na Allemagne na poto moni mwinda mwana omoni munene ya mwana yango bana poto boyo kaka yo botama na poto ki vacances na mama olingi chauffeur olangwe mobali makasi bana poto ba faible bana poto na ebite na ndoka ntsa bana poto bazaka mayele meloko na comprendre bana mi na poto ba mayele te ya solo surtout bana basi bazaka mayele na basil na manzaka bana poto na kabelo na manzaka na basil boza mayele mais boza pe propreté na lobela rabino loko mingi ba chambre na bino salite ko lamba kutu laisse tomber bozo kokate bana poto boyebika osa spaghetti na ba sauce blanche na ebisa kabino bo apprendre okuta na mobala mutaba ndundu adejenaka na dongo na tongo na fufu mwana nga osuka wapi bana poto boyo kaka ba mama mingi na poto bazobela ba tension bazomela bakisi pona bana bazobeba bana poto boka conseil mama bimeni conseil ni na pesi mwana te pona mobali wana tango na yo kaka yango mama ekani mwana kenda Afrique tanga zongi na kenda tina ndaka mwana na lela nesi mwana tika nzela wana eza trop tard te mibala kino kokoka te nde na monde ki chauffeur na Jérémie tanto kendaka vacances okokoka te mama Irene mwana langu Jérémie akosi mwana ye moka ke koluka ganke sala makambi Jérémie ye moka ki ba relation na sesi ba passeport nga mwana ezaka abimisa mbongo pesa na sesi passeport Jérémie aye poto Jérémie Manzambi abakisi ata infrante ko banda na passeport nyonso koma Italie tiko ko Allemagne eza mwana nanga mais quand même il fallait vanda na mwana atiki mwana choc ya makasi yango pesa bana poto conseil biso ba matoluka mibali na Afrique bino lisusu bana na biso
yango mibali na bino bana na bino bozokwa na pota bokolinga na bino te bolobaka balma na bino bolobaka ba ishlibe dish na bino na alma bolimbo sa bolingo na lingala bana poto bokokoka bolingo lingala lokuta leki makasi bandeko nanga batonto congolais baza na lokuta baza mite ya mabe bazanga ma mibali intérêt donc ayeli mwana landika intérêt poto akomi abi mwana leki munene mwana za mwindo aza baguna ete bamayirane mwana na ndoki Kongo biso na papa ne tolobi papa ne kota sukuli maba komi ko condamner na ngai ba papa le na Afrique nini basalite mo mbali wana Jeremia kima papa le kalungwa musala mona na kate aye poto lelo mwana mbali wana akimi mwana aki France azaki na makango ne partout bandiko na France ba ebise biman eza faux poto yaka France mameka ni pesa bana conseil tala ba conséquences yango Jérémie so kolanda lisolo Jérémie manzambi oza mwana bandal ba famille ya mwana babinzamba pambola mwana bibi na ndako azongi pa na bango ba nyongweleki mwana donc mwana mbonga azali ko za salaire ezali mokia pesa ba 5000 azongi sabu mwana dépenser mingi pono fallait okanisa ta bolamu bovanda mibalo ezalaki mwasi abengso na poto kimie kolela mwasi na mbongo na pasa kolamuka 6 ya mbongo poto eza pasu tu biso to kendo sa musala butu ngana lala randi na musala na lela po na mbongo nga batinos bolia mbongo merende na lela po na bino bo contrôler ba vie na bino yaka bien ti les aka bien vie na notre bolia mbongo na po niveau na lela nzambe eza mawa donc bana poto boyoka conseil bozala mayele ceux qui mamazo pexo likambo il faut koyoka munoko mukole lumbara sole bimisaka makamba bien bobotami na poto bozana ba ville ko la biso to kola na lokuta bino boza bano soko la loti ndoto soza na Londres botama na Londres moi na poto kolota na anglais ozaka na Allemagne okolota na allemand ozaka na France okolota na français biso lota na lingalo tepete me aloti na Kikongo sike to abata kala ba mukuba Pro Max do bokota na baje ba tonto congolais te baza compliqué soki boko zwa tonto congolais oui zwa tonto congolais biko banga nzambo aza respect oya mobulu ya Kinshasa mona kazolanda mwana pona intérêt po total la komia fingi mwana munene aza mwindo aza baguna ete asali 6 semaines seulement na Allemagne akimi aki France mwana tikali vraiment na choc azonge pa ya ba parents yango mama bakina beta lisolo na pesa bana conseil ngana pesa na ngaba na conseil mais na début na condamner ba mama pi ba mama bolinko mabana na Congo trop ekomi concurrence lokola mwana voyagera na bana azomona danger tanga boka ba photo ndia leki batu ngape na kende kaka na bana oui koke kolakisa mboka bana mboka na biso eza mabete fuba mona bakoko na bango amoni papa bota mama amoni mama bota papa esala rapide amoni ba tantine atali pe ba cousin na ye asoli pe na lingala c'est bien mais faut ko sola na bana ba mami na poto bana banga basi bakomona ko bambanda na bango ba solo la kate ba mapoto baganga mingi bana balelaka ba mapoto soka simbeli téléphone soka koti WhatsApp soka ke na YouTube ya bimakate sola kana bana te tozwa kapita yango swana batoza makasi na kotonga basongi Pro Max totonga makasi mais tosola na bana mokie tango za na mwana mwasi conseil gratuit mama azana 20 ans na vie ya lelo ba camarade ba osa biso mbala suka camarade na liboso eza mwana na fo bosola mingi biso zo mono vena matazi 2 heures de temps na téléphone tani osola na bana o vena beti ine abetanga na kudnanga to so na biso ba ine te moi sabati to femme d'affaires atongo azani na tante mama tazi pe muta musala linga musala mama so mama tazi nzambalola apambola mais bato so soka vena ba camarade ba 2 heures 3 heures du temps bana kutu lisolo ka kipaka kokole talie kutu te mobile kutu basola na basine c'est pas bien tango nyonso likambo fezaka na calcul na motango ko so na téléphone ezalaka tango ya kolamba ezali tango ya prière ezali tango ya kosola pe na bana ba mama to tiango na programme makasi nzambalola akopambola biso. Merci pour la patience et la fidélité, la confiance. C'est Irène Masiendo qui identité ya bundes o maman abino balobe beteli nezo bo mabango baba na jiba bébé balobe beteli Pro Max moi so apela moko sans mon bonda nazo senga na ba mourir
na ba Maurice ba papa na ba mama à Jérusalem bo s'abonner pour kala tête ozongela ba life na biso e ko sala vraiment bien makasi nzamba pambola bino oza liso na ko zitete benga na numéro na pesa lisolo to ko beta so bitanga kombo to ko tanga te mama irani pesa kaka conseil na communauté bomba kombo et ça la bien biso to sala bongo to beta masola solo bergine awa ele kakate to c'est la proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie merci na kokodia nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande balobi ba bonne fête tozo kende bongo na bat ne connaissent banda mama Irene Zambalola apambola bino vie nanga Yves Joboke garçon de luxe na kata Panama balobi Titi Gracia Bundesbank banque Titi Gracia Bundesbank na kati ya Bundes balobi umela mon vieux moto swag tokendaka bongo bamurena bamurezi nyonso nzamba lola apambola bino ndenge na lobaka soki mwana mutazongi te Jésus Christ de Nazareth tokutani lobi pona kobeta masola solo ya bergine awa ezate nzamba bomba bino s'abonner tokutani balasima bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant ozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi kisama ona zika, ona luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mi pena libala na yebi loko ko kite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok, yango.